Mbote na bino bandeko balandi partout bomesa ko na biso na tindika télévision chaîne idéal mela kabino ba actualité na temps o esengeli na lobaka toujours kimia ernie partout on a mabota na bino bon début de la semaine wapikani bomesa na kolanda biso ba analyse kolanda pe ba invité to yambaka na pesi bino botondi bobosa na te ko partager pe ko liker ba vidéo na biso un grand merci à mon boss Kirifin Kisombe elongo na papi Kieli bangone makambo bakolo chaîne kasi mokola lelo toye pona tina kotel sabino quelques grandes lignes ya actualité à la République démocratique du Congo ba propos ya monseigneur Ambongo sur makambo zo lekana stopé makambo ya mboka na biso en général pe lisusu tokolo belabino ndenge kani ba mboka bazali ko soutenir ba chef de l'état à la personne ya madame Yvette Lubala pe lisusu toko talisa mwa muke sur guerre ezali ko se dérouler kuna na Est République démocratique du Congo bande ko balandi to biso nyonso que mboka na biso eza touché na guerre ou ezali na est tozaki nanu guerre te po tozaki komona oka biloko mike ba milisa mike okode kwa bimiawa wazongiawa ekotiawa mais te komi guerre parce que y a eu implication ya bato o batie main noire na sima pona ko bundisa République démocratique du Congo kasi coup de chapeau na FRDC na musala kitoko zali ko sala déjà ba exploit zali komona na quelques villages remportés jusque là ba botoli déjà ba rebelle biloko ba pareil place babande ko vanda na ba ustensile na bango cuisine donc base na bango mobimba ezala ki piller kasi na ba image zo circuler na ba réseaux sociaux bazo lakisa mutu bakati ba s'examine en tout cas wana ezali ba image ya kala bazaka na besoin ko déstabiliser bande ko na biso bazo sala ba effort ko bundela mboka na est de la République ko loba que ba milice bazo continuer ko kata mito ba général na biso ko sala biso mabe kasi tikana ebsabino FRDC azosala musala kitoko o ezomona déjà na miso na mikolo koya toko communiquer bino parce que ba effort ba exploit eza déjà makasi ndena ebisaki bino tozwaka ba grande ligne ya actualité o le karamboka na biso kasi toko kolekate sans ko saluer ba initiative kitoko ya chef de l'état oyo na mikolo eleki ya buti ko inaugurer aéroport ya Ndolo avec impact na idéologie na lobaka coup de chapeau ya bokobo ele wapi bandeko balandi botala Ndolo ndenge komi plaisir wapi esuki wana te bongolo nzela oyo babisaka ba médecin institut munene zawana na kombo ya ISK Kintwadi bakimbangiste nyonso ya mokili mobimba bayebi institut na bango ezalaka na sur route bongolo ki mwenze zo bimande ti gambela nzela on ezaki na impraticabilité ndenga kosala te bota la grâce ya chef de l'état nzela o komi kitoko on dirait kaka na Miami mais toza na Congo tozo saluer ba initiative ya boye pe lisusu esali kokoba esuki awate oyo azobekendera na ba réseaux sociaux pe azosoka ba image ya mabe azotiaka o fekiseki osala eloko te boye na boye vraiment bandeko balandi so muta osala likamala foko kumisaka ye soka osala ya mabe foko lobelaka ye kasi tokoba nanu wana ezalaki sujet na biso te kasi toleki kaka en passant pona koyebisa bino nini ezali kosalema vraiment par rapport ya innovation kobongisa mboka na biso kaka ndenge ezalaka nde nayebisaki bino bayimboka bape na souci ya kosunga ba actuel chef de l'état à la personne madame Yvette Lubala oyo azali député national kasi na souci azalaka na yango pona bandeko na ye place ya koli po ezalaka sonye oloba place outeli soki eza ya mabe azali mwana mbanza lemba précisément route ebimati kisenso kasi ezalaki na ba difficulté ya makasi avant tokoba masono na biso ingénieur abe alakisa biso na ndenge député na souci ya population ya commune na ye aki kobongisa nzela po maile kaka malamu wapikani érosion ezalaki munene makambo robakiseze ebele kasi bola na image et puis toujours na plateau pour na continuer analyse na biso c'est parti.
ata mbia watoke na yeye. Okay. naza famille. Nasepeli lisusu na kere epesi nga posa kozonga lisusu. Epesi nga posa kozonga lisusu. Mais ezalaki kosala mpe soni mpona mosala oyo etelemaki. Nalingi te ke mosala oyo ekoma lokola cheval de bataille ya course ya bato moko boye. Mutu moko lutabi moko loboko moko etongaka mboka. Soki tosangani tobongisi mbandale mpeza mpona bolamu na biso nyonso. Bisikanga na bandi na suki wa kokontinue eza mpe ka malamu bongo te. Naza plus molobeli na bino bopesaki ngai voix. Po boyebi ngai. Na bandi na koli awa boyebi ngai. Na malamu na mabeto mesana bongo
komata elakisi te kobosana bisika outi eza bongo te nzambe na biso azwa mosala oyo eza munene nayaka kaka nalakaka ke papa gouverneur akoya kaka nga na bandi na jete pont oyo etikali akosalela biso mpe tokobetele maboko eza bongo te nalobi boye bakamio ya salite eyaka esukisaka basalite mpo nzela ezalaka malamu te ndenge tootindika basalite ti ekomia kote kuna tozobwaka zelu tomatisi zelu tobwaki mpe babrika yo po mituka ekomaka ntina suka etikaka lisusu salite te po ndima lisusu mituka minene te aparka ya salite nzela oyo ekozonga ekobwaka masalite bango baya hotel de ville ekoyala basalite ekakoma ntina se kolue engin oyo evanda 2 jours eza mbongo ebele parce que ezotambola na nzela te tozolue nanu eloko eza kuna na epa mozito porte char wana tolue yango nanu engin mati likolo nango ti ndenge evandi bajour awa ezofuta ti ndenge bakobwaka zelu bazelu wana ekoya bakamion bazelu ekozala ata 50 camion ti bakobwaka babrika yo biso moko tosala nini tobatela soki kamion asalite ye ifo akoma ntina suka abwaka lisusu kuna te mpo tolongwa na maladi tolongwa na salite nayokaki babengi nga mama yaka pardon salite eleki nga nalobi me bino bokomi kobunda oyo ngai te ya mama te nga nalingaka bongo te soki moto aye kobongisa abongisa eza mpona bolamu na biso me etikali nalobi te tosala kaka eza mpona bolamu na biso napesi biso nyonso merci na kombo na Yesu na ye mpo bato bazalaki na paposa mpe bamona nga na mosala oyo nga nalingaka te soki nazosala loboko ya gauche epesi ya droite eyeba mais politike ezalaka soki osali fo belela mokili mobimba me ngai nalingaka te mpe nazosala ezosalema kaka mosala ezosalema bato bazosepela bato bazomona mbuma yango ozomona ke mama ivete azoya bato ebele baye me mama ngo amonanaka te ndeni bato baye te eza teke soki osali la gauche droite ifo belela te oyo ya nzambe eutaka epa nzambe tozwi na ofele tokopesa mpe na ofele nzambe apambola bino biko botikala tala mosala nadiskutela bato baosala mosala politike ezalaka na tapage ezala propre bato bapema malamu eza susi na biso ekomi teke ekoma lisika ya bitumba bandeko na ngai naza mwana na bino nabondeli biso nyonso naza mwana na bino naza yaya na bino naza ndeko na bino esika oyo ezala bitumba mpona mutu te oyo amoni akoya kobongisa abongisa oyo moko moko etongaka mboka nayokaki bambayaki kobongisa bobetele mpe babongo abongisa ngai nalobi po ezokute mbongo ebele engin oyo mashine oyo mutuka po ekomawa eza na mutuka mosu ya monene ezomema ngo eza kuna na mozito na are kuna yango moko te na balabala ifo kolue na mutuka wana mpo emema oyo olue ndenge evandi ya mikolo mibale eza mbongo ebele tour oyo tolingi tosilisa yango de façon ke kamia basali te soki hotel de ville etindi kamia asali te elongwa kuna ti ekoma na libenge ebwaka lisusu na nzela te awa soki bazozela bazobwaka terre jaune tokobwaka terre jaune ti nzela emati tobwaki baplika yo tokokasi yango na kati nzela ezongi malamu mutuka munene wana ekobanda olongwa kuna ekoma ti na libulu basalite oyo ezonga lisusu te mbongo ezosila awo ekokaki kosunga bato ebele
bato ebele balobi mama amonanaka te mwana na biso amonanaka te nazalaka na politike te ke soki nasali ifo nalakisa bafilme po nakoli na mokanda ya nzambe boyebi ngai nakoli na kati ya liloba nayebi ke soki loboko ya gauche esali ya mobali eyeba te yango nalingaka te boyaka yakawa osali bato bafilme osali te nalingaka mosala esalami nango bato bavandi kimia natia bato na ngai misu na nga bazalaka awa nazeli lubaki boza na paster na wesh problème nyonso oyo bato bakoto soki bomoni ekomelaka nga awa mpe boza na papa zeno ekomelaka nga nimero na nga mpe bombama nango te soki omoni nasali lelo te yebake nayoki bato baza nde ndenge nalobaki na bino nasali esprit ya fondation po tosunga na biso yango nde nalobi tosala fondation esprit ya fondation eza po tosunga na biso nyonso soki ozala carte ya fondation kaka ndenge wana tokotambola l'esprit ya fondation la fondation sokaboli fondation bamama barrière bamama basalaka bilanga oyo basalaka bakomasa mike awa tolobi bamama bilanga ntango tokobanda toke kosunga bamama na biso bazala yo ozali toke osunga bamama bazala bakomasa mike bamama
Merci ingénieur Rabi Bolandi ensemble le monanga boende zalaka ba initiative ya boende to zokumisa poto pona kabino pona kolobela peuple pe kosunga peuple na tango ya likambo ndete érosion wana penzana somo ya kotala e komi boena niveau nini na yango to sensibiliser bandeko na ebite papa Gentini Ngobila na ebite kinbo peto na yo na ebite zéro trou na yo ezali ndoto ezali rêve ezali ka flash to so comprendre te pomba te nzela soki etoboki mukie ezaka musala oveda kobamba kasi soki ekomi ya munene esengeli otya baappareil nyonso ya marche mpona kobongisa nzela ti ezokoma ebuka na baérosio boye po suivi ezalaki te donc tokolobaki gouverneur de la ville Ola s'occuper à la ville province de Kinshasa, il s'occuper quand la parti politique na ye o tolobi mabe. So ok na ACP kuna strict so salema o bazo sala bo ba pole zo kene bo banzela bo banda bandudu ba kei batal bu masiba donc mukolo nyonso ba action zo salima. Mais pour l'anzela elo monte ça en tout cas coup de chapeau madame Yvette Lubala to CP na yo to boa kele ba flair boende nzalaka nzamba pambola yo po ya kobakisa mingi ezati tobika nzamba pambola po oza na motema ya bomama nde tolobaki ne bandeli ba propos à monseigneur Foudelin ambongo sur état sécuritaire République démocratique du Congo ezo sala débat lolenge kani alobi makambo ebele kasi oyo peuple congolais a captivé moi mingi komona ndenga alobi nous sommes pas contre ce qui se passe au Rwanda.
Le Rwanda est un pays qui se développe. Ils ont un dirigeant qui a un leadership réel. Donc, na ba propos na yazo kumisa na ye penzako, makambu Kagame azo sala. Na toile ba fingier de tout le monde qui voilà. Mais tous ont constaté depuis président Félix Tshisekedi a continué à pouvoir qu'on dirait l'église catholique et ça le ko la tonga moko ba tsubi bango. Il y a quelque chose aux simbati. Pambate à chaque sortie médiatique faut bombe moka ebima. Ata ba pesi bango ba cadeau ba jeep ba nini mena ngambu kuna tan ba okende bazo bebisa kaka. Comment un fils du pays, monseigneur oya kamba église ya munene oyo tozo même exemple to ba église catholique au milieu du village po to yebaki kala to yebaki ka ba catholique. Koyoka ba propos ya boy ça fait trop mal. Soki Rwanda ezamboka ezoko se développer. Donc, ils ont se développé la matière dans la République démocratique du Congo. Donc, des bazo piller, bazo sa la guerre, bazo yiba pour ba développer mboka na bango za bien. Donc, biso pe na ngambu na biso sengi to zo modèle wana, to luka pe ba voisin na biso to ke kuna to yiba. Non. Rwanda est un modèle pour la République démocratique du Congo te. N'ébite soki bande ko nyonso to batata épiscope ya église catholique ba so rappetant ya ko conseiller na mo konzi na bango te na makambo zolo ba pamba te et comme makamba ko bomana bato église de réveil na bato catholique par rapport à propos wana débat pas ba sima na nzoso ba betani kitoko te. Église catholique et salaki tamoko et salaki ekotaki na makambo ba élection voilà tobo sanate papa o organisaka ba élection na mikolo eleka zalaka muto église catholique. Église catholique joue ba rôle ebele na kati ya mboka oyo. Soki mboka oyo tolobaka eza kokende na échec to besaka faute na kabila ti. Même église catholique ezaki pe parmi. Mais comment na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi a na initiative na malamu ati état de siège guerre comme kosi la boye na boye to kanisa ki bongo po za départ parce que jikaka abimaki na silence na ye a soutenir ki FARDC alobaki coup de chapeau abwaka ki ba fleur par rapport musala pour une première bolanda ki na mikolo leki mekoyoka ambongo ko ba propos ya boye to moni ke ye pas a congolais te ou soit à travers na bato bazoko détruire mboka na biso. Moto a déclaré la guerre ou bien moto bazo bundisa. C'est que entre bango mibale il y a conflit. Pe bazo revendiquer quelque chose. Si ko Rwanda et pas na biso bazo revendiquer nini po ya ko menacer biso. Biso au contraire c'est tout ça bango guerre parce que toujours revendiquer mabele na biso. O bazo luka ko botola o bazo piller za mabele na biso. Mais mbongo kozwa Rwanda comme modèle, exemple, leadership pour na nini. Ba propos o epesi pasi etiki population na kimiate na batu musu ba se décider même kolongo église catholique, mais église catholique c'est chama kolo. Ezaka la question à dirigeant par rapport à la sortie médiatique na bango, ba message bazo pese sengeli ko peser quelques mots. Koloba ke Rwanda ezali modèle obiso sengeli to la en tout cas tout ça penza na ngambo ya maloba wana te. Kasi esuka ika wana te asaluaki ba effort ya FARDC par rapport bitumbande bazali kosala d'une part tout monde zolo ba quelque chose et son contraire. Ozi bango modèle pambate to ba M23 wana bazalaka toujours et toujours soutenir na Rwanda na lo bata soutenir baza ba Rwandais. Nous avons déjà démontré yako bandela lisusu awa ezalité mais koyoka bongo na simanango a soutenir FARDC par rapport à l'action koto a le modèle tozo ebate le colonie na solinga emprunté donc papa épiscope tika kokotisa mbutu na mito ya ba congolais pe ya ba na nzambe eza kitoko mingi te
touti na ba série ba novelas l'église des réveils yo pe a na politique olingo bombarder eza penza kitoko te bande ko balandi nazo senga na bino to soutenaka chef de l'état. En parlant de ça na moni maman Angèle Pumbu Fondation Fomam par rapport à l'action na yazali ko sala ngai na bino toti kaka maboko akokanga te totala bango so ba osuka wapi te yo mutu za na makoki ya kosunga fongola structure na yo et aider peuple congolais nyonso wana eza mpona kosoutenir bato ya chef de l'état sambela mpona ekolo no Congo kaka nde ezalaka mpo nzambe akota makambo oyo kasi nazopesa bino rendez-vous na baémission ekoya tokolobela penza cérémonie oyo bachef coutumier basali mpo na ekolo Congo bakie pena ntina gare centrale baokundola biloko babelge basala mpe lisusu bachinois lolenge ekani bakomisi na bango mboko toyebi ke bazonga mboka na bango nzoka nde na baprovince bamitya makolo baescroke bapeuple congolais omona poto ya entreprise na ye bachinois baza mpona koescroke tokosuka wana mpe lisusu te makambo kolobela eza ebele ona opesa bino avant goût donc bosabone borate te na baémission na biso ekoya toza wana mpona kosalela bino musala kitoko pe tokozwa temps ya ko-analyser discours ya chef de l'état dans 62e anniversaire ya mboka na biso pe édité tozwa badivergence ya batendance na biso totya mopandi mpo na nini alobalaki yango likanisi wana tokozwa temps ya kodéveloppe. Un grand merci na biyumbi na nsima caméra na montage tozalaki na Rabi Matondo elongo na ingénieur Mike Luzayadio. Grand merci na bino so bolandaki biso tokutana na mikolo koya abai.